Mbote, bande ko balandi ya to komwapi esengo neto besa ko na chaque jour pour avoir information na ba quelques minutes frère ni Congo na biso koleka Congo na biso koleka boko ka puna na insécurité na Nord Kivu insécurité bani mokolo mwa lelo te armée ya ba individu na kati ya mboka na biso Congo toko luka solution ndenge ni toko sangisa yango bande ko ba linga sema manduki bako nakata armée congolaise bako ba soda to intégré ba nakata armée sala musala ndenge longo ba na mibeko toko luka solution wana Congo boko la ndenge ni koto na Kinshasa ba insécurité na ba commune quelques communes kuluna ya kosakana te Congo toko lela pasi to longo la libulu o dozali ya bana expliquer bandeko bozala na motema ko kita na Congo président Mobutu asaki par na ye président Joseph Kabila asaki par na ye président Laurent Désiré Kabila asaki par na ye tout o ezatangu ya président Félix Tshilombo Tshisekedi asla be par na ye ndenge pe premier président biso Mutakasa bu asala par na ye mais ba signe belé ya Mutakasa vubu dans azaka président et comme on a ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mais tous les makambo wana te lelo oyo ndeko Emmanuel Ilunga ministre intérim des affaires foncières au sali opération Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyebi kombo wana kombo l'axe logique kombo l'axe maboko pembe kombo l'axe le peuple d'abord au lobby ozong sa ba terrain na ba oyo ba moto na ba terrain okobamba donc oya tonga na nzela okozongisa nzela lelo oyo tokobela Emmanuel Ilunga landa émission oyo na bokebi nyonso nako répéter susu ndeko ministre Emmanuel Ilunga oyo c'est intérêt d'affaires foncières landa émission oyo na bokebi nyonso toyende pa na yo oyeba nini ko leka mboka biso Congo po yebo so c'est ba voiture mais chikote muninga zwi yepe okozwa ndeko Emmanuel Kani to monu ye awo nini oyo memeli na plateau na biso na Kinshasa ya to mwa naye na kolela na mutema contenu ya makambo oyo ezali na province ya Kasai précisément na secteur ya Kasai Luanga Chimu na chef lié na ngweza na Mujaja oyo meminga awo ezali pasi oyo tozoleka biso lokwa ba Congolais mboka na biso mabele na biso papa na nga aza chef de groupement o wapi avani kuna na mboka ya Chikapa un chef de groupement au bazo nyoko la makasi et pas un expatrié ya nationalité italienne o ya na kati ya mboka azo nyoko la papa na nga zo se retrouver te peuple congolais bazo la makasi tango tozo kanisa maloba o ya mowe na biso o awti okufa notre papa Etienne Tshisekedi par le peuple d'abord le peuple telemi et poninga potena comme na Kinshasa na représenter bango problème ni neko elibino italien wana atangi papa na yo abodi papa na yo biloko nini oji c'est maintenant ko expliquer ba congolais bon donc kedamo keke mituna na ba éclaircissement ba congolais ba yeba nini oyo oyo ça la plateau na biswa bon italien Jean-Baptiste aleki na esika moko oyo ezali ko représenter l'état mais pas bato à Sescam aluki papa nanga chef de groupement Kapanda parce que ayoka ki sango ke chef azana musala ya diamant o wapi a travailler ka lokola prospecteur lokola chef de terre asalisa misala ne banda kala tango no azaki mwana mukie ti a trouver justement na ye ya diamant bango nyonso wana tikapa mobimbe yebi ke Kapanda zana musala na ye ne ba yeki ko solliciter ye musala wana ezwamaki depuis 2006 o wapi papa azana mkanda na ye asalisaki afuti bampako ya l'état basaleli ba kroki azalaka nango bato asiskam baye ko solliciter ye baye na mundele na bango po ete basala moko bosangani wana de peur que papa a se retrouver ye pe afongoli mutema a se retrouver population na ye se retrouver bana o bazanga bazali ko souffrir bana bitike ba se retrouver na likambo wana mais tango basali contrat na bato asiskam na chef Kapanda na ye moko italien o wapi azo représenter société na ye la commis basali contrat pour te chef abana reçoit 20%, communauté bana reçoit 3% et après bana repartager ba bitin wana contrat ezaki signé pour na 6 mois pour na 3 ans monsieur le journaliste
pendant 3 ans. Mais na katikati ya parcours wana tango ba osala kaka musala tozali surpris pendant oyokake italien na bato ya Swisscam owapi bazalaki gérer diriger chapeauté pana chef d'antenne Nestor Maweze na minute azar na Kinshasa atiki trouble kuna na tika pa makasi azui mundele amemi ye awa na Kinshasa basala mikanda donc basala mikanda mundele akoma obenga chef akomi locataire na ye aussi longtemps que chef nde azalaki baye na minute échanger toyebite mikanda wana ezaki na bénédiction nini o mundele akomi koya akoma ko torturer alobi chef kapana akoma lisusu te contrat na bango ezaki pendant 3 ans awa na minute basala kaka rien que 6 mois elinga ici là déjà contrat ezaki signé le 16 février 2016 pardon pour être ici là na 16 février 2019 mais na décembre 2016 tosutuki mundele aye avec toutes ces décisions a présenté biso ni mukanda ni ninité na basoda na kati ya zamba a chassé chef kapanda koma alisusu te bana mboka banyataka te torture sur torture ba diamant minene azo emporter azo kena on a pris ça brièvement moi squelette pendant nazo bisayo na minute o ba population ba telemi balobi awa soki kokufa ba okufa ba okaki ko sala yango pamba te une marche pacifique et salemi depuis na Chikapa ba continuer sur Chikapa bazali baza alerté ba yebi pe likambo o na mozindo nango le gouverneur ayebi vice na ye ayebi nani ministre ya intérieur ayebi saemap nani Swisscam bayebi aner bayebi donc département tout ya l'état ezali donc nazo bosana te mundela lobaki nini même à Taboki Bisika Nyonso, le gouvernement, votre gouvernement est dans ma poche. Et puis biso peto palpe yango na Chikapa toutes les populations bon gouvernement mobimba Chikapa to moni yango ale ni que baza na poche ya Mundele. Mundele est plus loin pour na kolobake. Vous savez bien que dans le cabinet de votre président de la République, j'entre là sans audience. Donc à Kotaka sans condition. Donc trafic d'influence on a à un niveau très élevé. C'est pourquoi Bisso, Totelemi, Ponagoya, Totieba réellement, est-ce que toutes les autorités compétentes sont dans la poche d'un Italien ou soit Mokozipe Fati Azan dans la poche ya Mundele ou soit Tsoki Azan dans Moté Toyeba Yango parce que émission est à polélé quand même. Tokomi Wapi, Toza Wapi, Ngayo na Kinshasa, Naza Liboso na Bi. Tango Koloba Makambo Koloba na okelesa makambo ebele na mutu na ngai. Nazwi chance. Bande kobola na ngabia pe. La jouissance ya kotambola pe na mboka na biso te libande ya mboka ndeko boni un italien aya na kata Congo azu chef coutumier mokolo mabele alongoli ya ye na basoda nani na PC basoda wana oyoki na bibo nana PC basoda wana na PC ordre mundele aya ko s'installer na territoire ya Congo oza Italie. Est-ce que beaucoup de gens gouverneurs na bino beaucoup de gens sont là qui ne boni italien à na kata Congo ale ba belé o yaye asomba yango wapi na na tekila ye ya koko na ye Chikapa ezaka ba italien to ndenge ni ko expliquer ba ndeko na ba koka problème o ezandengeni tango italien to komi na mois ya décembre 2016 na mois de décembre ezaki exploitation moko o basalaki et bimisaki diamant. Il y a 214 carats.32. 214 carats.32, bah diamant ya qualité. Mundele a obligé chef pour te baïa, basa la expertise. Babi misa diamant on a basa la. Tant au chef atali, valeur ya diamant on a, et qui au-delà ya $500,000. Je dis bien $500,000. Tant au chef atali en le buté. Au diamant oyo. Et c'est tout qu'il y a un centre d'expertise où ils ont un mboka Chikapa tout ça là on biso nyonso parce que Chikapa ba uti kopesa ngo ezali province où ils ont nos jeunes et c'est tout construire ngo Chikapa province eyeba et bénéficier peut quelque chose ngai pe na yeba na parce que nga nazali un nationaliste je suis un Congolais na okite ko sala pour dans trahir mboka nanga tout que de kuna mbongo ebima ekota na trésor public et dans la penda publiquement Mundela alobi non chef Kapanda Nathan oyozo ebisanga ngai na yeba kité que ngai na oki ko vanda na yo lisusu un petit chef coutumier apa et ça l'a passé pour na ko benga ko démigrer ko changer nomination ya papa
un chef de l'État, un chef de groupement connu officiellement. Owapi Azali n'a arrêté ministériel. Owapi Azali qui représentait président de la République directement dans Esika Azali. Donc, chef coutumier, papa n'a plus comment on a un nani. Et puis, à gérer un territoire, ni na Chika. Bon, Azali, comment on a eu Kapanda, Moulumba, non propre naye, Moulumba, Bende, Brinon, Kombo Azali, Azali ko héritier, Azali Kapanda. Donc, comme on a propre, c'est Brinon, Moulumba, Bende. Phénomène Oyo, Yakamona Sapu, Oyo, il y a un professeur Kassai. Kombo Ndekwa Rotanga, Azali, le seul chef coutumier, Oya Boyaki, Maboko Nesima Makila. Alongwa ki na mboka wa Zalaka, Ayaki na ville à Chikapa, pour Aboyaki Makila. Ya bandeko na ya bandeko na Kasaye tanga simba yango aboye ko se cliquer na makambo wana ya makambo na sa ya ba griki wana ndeko tant se pona wana tene bazo ko full ya ko chikote bino comme boyaki ko s'associer na bandeko musoma ke ba komole tanga yango de ba bazo chikote to ndenge ninde. Oui, on comme vraiment na point et là na makambo mususu o biso to comme ça la sikoyo to ça la une analyse au moni tango au niveau autocomi oyo mingi ya ba chef de groupement ebele babenga kapanda nani babenga kaye yo kapanda tu es un groupement un pasteur yo kana ntango bazo benga mutu pasteur cela veut dire ezana ndenge mo walicho bazo chola ye pona koloba keno toi tu es un pasteur pourquoi parce que la plupart des chefs de groupement en commençant un phénomène comme on a ça ba mingi ba kotisi ba koboma batu bazui ba minduki ba bomi population mais l'unique chef de groupement oyo batu nyonso ba groupement nyonso ba bengi yesoba ezali kapanda papa nanga bazo benge pona nini parce que ya boy kozwa ni minduki aboy pote kapanda et comme un ben de sang a sepeli nangote na kapanda ezo réunir bikolo nyonso je dis bien bikolo nyonso bazana kati mboka kapanda bavandi wana c'est pourquoi ngai nazo kende plus vite pour comprendre que lokola ye aboy ko participer na meurtre ya batu c'est pourquoi on a baké ko sala film na bango wana de peur que à se retrouver. Je vous dis très bien que à cause de makambo papa natiki natika pas aza hospitalisé tantôt à quoi mécanicien leki suite nanga ponga nazali pena prenaye je lui conseille na bisa quelque oyo eza ya yo et ko fini ka pona rozala ya yo. Dieu merci parce que le président Fachi azongi akoti et puis azongi sibiso natan otozali ao nazo ebisa o malamu ke toye na Chikapa mobima tolobi to komi pe a na Kinshasa po te soki likambu oyo et monanité solution ezwamité donc tozolo ba déjà que la population de Kapanda va se prendre en charge mais tozo prévenir parce que balobi mieux vaut prévenir que guérir. Nous, on les prévient mieux vaut prévenir que guérir parce que toboy phénomène Kapanda à la place voilà au moni bokonzi à tout oyo bayembela kaiboyi Félix papa lobaki le peuple d'abord bosra calme to yebike on a besoin le kaboui a Rolanda et puis biso moko na caméra na biso na commission to ko accompagner bino tina kapanda kuna to yeba diamé baki awezan ya nani la qualité ni na chef magaza malade to ko pesa ndeko azaka na tango wana mais le kamako kamusangai na Chikapa is la gouverneur magé gouverneur à Chikapa gouverneur Marc Manyanga limbi sangai kamama gouverneur à Chikapa na habité aux arts de chargé communication aux arts de chargé information tonini to ko sala micro balader na Congo gouverneur à Chikapa kombo na enani so ya Kasai donc ba Kasai wana ba comprendre Congo to comme 3 Kasai auto kolobela ezali Chikapa il est beau Dekese Moueka Luebo yango ne comme Kasai donc 4 territoires minene wana ne serait pas ça Kasai ils ont dirigé pour pas ya Marc Manyanga comme gouverneur vice-gouverneur Iber Mingo Mvula ndeko na ngai la 4 ya gouvernorat wana bino kuna place de la secteur ba pénir ba chopo mais kuna pe bande ko na bino bazali kutana na bango te bo sola nini. Bon, ezali kambu o esali siko soki je totalise c'est déjà 2 ans et 4 mois. Si je m'abuse pas, c'est 2 ans et 4 mois. O api likambu o eyebani partout. Tokoti na ye moko gouverneur Manyanga, tokoti pa na ye. Avant na toko me pa na ye.
les Camerounais ils ont parqué côté ça on a parqué c'est lui-même le gouverneur qui va dire chef Kapanda enlever ces problèmes au niveau de la justice le au niveau du tribunal quand ils sont et pas à dire et pas nani na service où ils allaient habilité na makambo oyo il y a diamant et pas ministre Koumaking. Quand ils sont en traité, vous aurez la solution. Depuis Tokota Kuna, lui-même est là présent. Je sais très bien qu'on va lui appeler. Depuis au comment un problème, combien de solutions avez-vous donné dans la communauté à Kapanda? Alors, il nous a donné ou soit une moitié de solution. Et ça l'a raté, il y a aujourd'hui tous les députés de Tchikapa. Bao Bazalaki, na Bao Bazali. Bao Bazalaki, bayebi cette affaire. Et là, Moutouma a yébité. Batunyonso. Même les groupements, les chefs des groupements voisins, Banderonabiso, Toyebisi Bango Balobi, Yomoro chef Bimisara Lilo, Babiso to ça l'a fait. Mais chef Azagi n'a qu'à se réserver. Pourquoi? Parce que Bao Bakokoufa, ce sont les 100 Congolais. Congolais Bakokoufa jamais. Congolais Baza Banderonabiso. Soit ils te passent les maquila, te passent les autres. Vous verrez que nous avons les 100 rouges. 100 autres, ils ont ponaté. Nous-mêmes, la maquila rouge, ils ont représenté les Congo. C'est pourquoi discrimination chez nous, et ça n'existe pas. C'est pourquoi aussi longtemps que Tchikapa et Zalaki, ils sont opérationnels. C'est pourquoi on a gardé silence. Et aujourd'hui, nous sommes presque dans la liberté. Grâce à notre Dieu, parce qu'il nous a exaucé. Atine Libiso, le président compétent. Encore, Nazo comprendre. Je sens pourquoi je parle comme ça. Parce que nous sommes devenus dans un état de droit. Droit et mon ami, c'est pourquoi Nanaye Ao. J'ai fait le pied. Je vous dis que Nalongwe, Nachika Pati, Naï Makol. Nazu volté, je pense que j'ai toute assurance que comme des gens dans Mboka ou ils ont la droiture, nous allons poursuivre une même chemin, peut-être comme une solution à biso complète. Ok, tant que la dossier n'est pas kendi. Ok, pas Moutou a censé, il y a sécuriser bien le gouverneur. Il y a professeur Kassai. Asundoli bien pas ministre intérieur. Donc, tant que tu as diamant, tant que le gouverneur, asundoli pas ministre professeur intérieur. Si tu peux dans la carte, tu peux venir ma diamant. Mine, mais tant que tu n'es pas ministre provincial, Venera Koumaking, l'homme, je le respecte, vous n'avez pas Venera Koumaking. Mais n'avez pas capacité, n'avez pas capacité, n'avez pas capacité à Véwana. Alors que Makamboana, 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 Nani a Sima Diamawana. Yandeku, oh, c'est ça comme moi. Il y aura question bien. Nani a Sima Italien Wana. Diamawana, Nana Bimisa Kango, la professeur Kassé comme Atiawa. Boni tu le besoin informé place diamé te kami diamé ke wapi poser loko e utaka tamboka na Congo makambango ya ngoyo e comme un lobby awa e ko lo mukama o mukama te ko mukwata bon comme o convocation ye bo ka bien bandeko makambo ezo concerner Congo Tchikapa place ya ko loba wana nzele za la kate pourquoi za la kate ndaka malongo za la kate ndako loba so ata journaliste patriote congolais. Tant que le baboye, nego, tu as une invitation par comme un catalogue. Tu as signé ma campagne. Dans le boye, place ya koloba wana. Courir à la cate, naka bien à la cate, nzela bien à la cate. Il y a même plus de 500 000 $ que ne gars boye pas italien. Dans l'Italie kuna, parce que la bandaku ya bien, makambu ya bien, Congolais longora awa que defanda kuna pour que defanda libela. Avec paiement stress longwa. Boni ya susu na biso akundra ba mengo. Quand la personne est à Kenango, on a expliqué ma question à tout le monde. Nani ou Azas italien wana. Nani a passé hors de diamant de Manachikapa. Italien wana, ayaki wana. Mais là, vous ne comprendre bien. Atu Bazana Sima diamant wana. Je cite bien. Première Moutou, Azali Nestor Maweze. Nestor Maweze, ou Azaki chef d'antenne Yassiskam. La minute au diamant Yakapanda, et l'ongoli a commis Awa, Azana Saïma, Awa na Kinshasa. À cause ya bomengo bango banduki bazui lelo esali mutu akomi awa kuna atiki représentant na ye Matadi azana Zamba azwaka Matadi wana aza deja kuna na Zamba yende mutu aza kozwa mbongo aza kotinela ye bazo travailler en famille donc mutu ami bale ezali oyo candidat député o wapi a postulé pour na kozala gouverneur ya Tchikapa maître Dieudonné Mpieme yende mutu a joué biso makambo ebele mutu ami satu ezali ye moko ministre ya mine Koumaking qui nous a joué faux tina lelo sans solution
mutu misatu ezali ye moko gouverneur o pe orienter biso na ba bureau wana sans solution mutu mine ezali vice gouverneur parce que yene mutu azali chargé ya administration il connaît tout donc batunyo so wana que je vous cite ils sont à la base de notre souffrance ils sont à la base mundele azu diamant munene ya savon les coques munene boy azu diamant mibale ya mibale ezali diamant munene ballon à tennis azu diamant ebele ezali ebele soki qui image ezali nyonso wana bokoluka ezali naza nango tous les images azo torturer batu makas nous avons des images tokomona ngo soki bakonzi babengi biso tokotalisa bango nous avons toutes les preuves toza nango elongo osala biso passe balakisa biso oyo akotisaki mundele wana pote apesa ye mikanda oyo aza nango wana aziongo na vani est-ce que chef kapana nde mutu atindi ye pote basalele nani mukanda wana lelo ministre ya mine awa vous avez signé l'arrêté. Donc nous savons bien que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais n'oubliez pas les chefs de groupement, parce que c'est votre représentant à niveau rural, côté Bissot-Ozali. Il vous représente. C'est un chef de groupement. Le même arrêté, le même ministre de l'Intérieur a signé qui il a l'arrêté ministériel. Et aujourd'hui, tout ce qu'il peut bénéficier, en Italie, on ne sait pas. Ce qui est mais Bissot, le premier prospecteur, c'est lui qui a trouvé le jugement. Azo bénéficié quoi? Ni même un pourcentage. Toboyi Makambu, lobby, bakanga biso tokota na prison, lobby masasi elela. Lelo na minute onini, lobby mukolo lobby. Lelo tozali dimanche samedi. Kuna ebulema moko linga salema parce que basoda ya ye mundele. Donc basoda oya biso, ba congolais na biso, ba telemi pona ko boma population pendant que la population zo telema, ezobele la combo a Fachi, le président Fachi, le peuple d'abord, ezobele les autres la marche pacifique, basoda bazui manduki pona ko beta bango masasi. Lelo oyo soki nga na ye awo. Je suis venu. Si c'est pour m'arrêter, il faut me dire seulement que non, vous allez être arrêté. Nandi m'a déjà prison parce que j'aime ma population. Nous avons représenté à Kinshasa. J'aime ma population. J'aime mon père qui est déjà à un âge avancé. J'aime tout. J'aime le Congo. Oh. C'est pourquoi Naye Bisika Oy. Ok, ndeko tango koloba bongo maina mise ko bimanga ina kolela. Makambu oyo yangone memande ko lieze na boloko ya mamango ya maoyo. Des mémans de Collier, na boulot comme on va dire, professeur, toujours professeur Kasai. Kasai Yuana, ils en ont bien été. Kasai Yuana, c'est à 18 000 francs congolais. Vous ne pas la moitié. Donc, ils ont vu, ils ont 5 mots pour se candidater. Mais il y a un niveau de diamètre de Marakuna, 500 000, 400 000, 300 000. Bande Konangaï. Président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pendant Nakosenga Boyi, dans la province Ouana, tous les gouverneurs, élection Salamate, nommé par gouverneur dans la province Ouana, vice-gouverneur. Yoka, c'est la biso kuna ba Katangé, Bangala, commissaire Nongwana bien. Parce que Bandeko baso sala kuna ngai nazali muchopwe. Soki batie mutamwekawa, bokoma esclave. Lokuta. Ndeko oyo asa muchoko o aza diriger province ou na vice gouverneur asa colonie bande côté bale ba muno moko na tala milinga mbo asimbwa ba congolais ba kokufa ndeko boni ko se ba maître ba tumileni ba iba na mboka ona makamna bino na Bible na cité maître Dieu donné pas maté ce maître Dieu donné o yene azali maître à conseil ya mundele azali maître conseil ya mundele so ki lelo oyo Tokomi Otozali, c'est suite à lui. C'est suite à lui parce que ayaki ko yebisa papa nanga, banenge moko boye, oye longo banaki te pote ako sa papa pe azui alobi, oye azali mwana nanga. Azali mwana nanga, et faut na pese conseil. OK, ayaki na makambo ya le corbeau les renards. Pote aya nango et pas ya nani, et pas ya chef. Aussi longtemps que lui aussi il est dedans. Azana Katiwana a joué. Lelo obiso toza nango pasi. Soko talinda ku chef azola la chef de groupement Okokam. Chez nous il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a donc mboka chef nanu ndako ezate. Nous avons des images bokomona yango. Ezali bokomona vie o yazo souffrir. Donc okondimate. Et puis lelo o soki petit lelo o soki ata une semaine eleki sans solution. Bon, ngai penza na commission.
na komisi mundele wana aza awa na Kinshasa bon mundele OK ça compagnie yango kutanga eza précisément place nini et puis mundele aza côté ni toyeba comme ça ba congolais pe eza ba kamela biso ya Congo diamant eza biso ya Congo compagnie otanga comme eza place na Congo soki société na bango ezali na Kapanda je dis bien Kasai province du Kasai secteur ya entre Kasai Luanga Chimu na Mujaja territoire eza ya Kamonya soki bolingi bozwa mundele wana contacter Saemap boluka Nestor Mawez boluka maître Mpiemi boluka gouverneur Manyanga boluka nani ministre ya mine provincial Kumaking boluka batu nyonso Saemap bozwa mundele sans problème aina monaki ezaki diamant ya 3 jours au basalaki 3 jours je dis bien 3 jours na 2016 na mois de décembre 3 jours et bimisaki 214 carats point 32 mais banda wana tisiko o wana ezaki juste tanga mundele amonaki que non o Kapanda lobaki c'est vrai amonaki diamant ne pese panique ne abimisi ba parole ya arrogance wana abimisi yango azu ba décision ne ko bengana ko ba soda ko tia mais banda wana ti lelo oyo soki omoni diamant oyo zobima okokima son directeur azaki Marc Kasindi famille Kasindi bao bayebi famille Kasindi bakende kuna batuna famille Kasindi baza na Kinshasa nayobi dans le temps que bazaki na gouvernement ya président sortant baza na famille Kasindi Marc Kasindi aza lelo abandonné poste à cause de la directeur akimi il est vraiment na mbongo ebele donc asombi bateau na diama Kapanda voilà ce que moi je suis na ya makolo na Kapanda eza na mutu moko te azo représenter nani gouvernement azate po oyaki pona kotala ozaki entre biso na mundele ozaki na katikati wana lokola mandataire lelo il devient directeur d'exploitation à mundele aza wana donc bamonaki ke soki Kapanda azali place a contrôlera ba secret nyonso kozala dévaler c'est pourquoi babengani Kapanda akomaka te Kapanda azala libanda donc yé moko wana c'est celui qui est le directeur d'exploitation ya yé mundele wana o biso tokanisa lokwa mutu a Sescam lokwa mutu a Saemap yé mwana nde mutu akomi directeur d'exploitation Matadi Palata aza wana soki boluki batu o bakobimisa pe Palata aroya to tuna Palata ke yo oyaki na Kapanda comme qui et lelo oyo ozali nani il devient le directeur d'exploitation ya mundele c'est celui qui ouvre les coffres tokinda yona na enquête na chef de secteur nani ATA administrateur de territoire tokomaki wana même yemo administrateur de territoire tomonaki donc azobanga mundele un mundele italien azotelemela basoda na biso a semer ordre soki alobi kaka bokanga mutu wana eza kobeta te toza na image bomona ngo mwana mboka betama na ndenge bokosana te ngai oyo na mombongo moko mukie na centre moko ya mpasi na souffrance oyo toza nango nazwaki soin na ye azali aza na mboka soki kutu nani son excellence apesi aval wana baavion eza ofele baoki ozwa mwana mboka wana baya na ye bomona mikolo mike oyo bato bakufi na mboka wana ye mundele marche ezosalema awa basoda bazwi atindi ordre pa basoda bazwi badragonnier batravailleur ntina zamba akomi na bango kuna suite ezalaki nini mabele ekwei ebomi bana mboka est ce que bayebi yango enquête ekendaki balobaki soki pare bake kosala enquête est ce que le chef de groupement akomaki wana non akomaki te mundele ntango oyo ya phénomène kamwena sapu azwi bana mboka bazali kokota neti na kokende koyiba ndenge eza soki bakonzi bazolia oyo ekweyaka wana badeshe bana mboka bakende kozwa azokunda bango azotya bango na mabulu azokunda bango bazokota na mabulu tozwi barapport wana na ntango tosoki toprofite bakomona mpe esika oyo bakundaki bato ok merci bandeko balandi ya tokomi wapi bavérité tadebisaka bino quelques minutes de vérité et de vraie information yango ebimaka kaka awa na magasi tokomi wapi oyoki oye barévélation oyo ndeko akopesa eza premier épisode eza kaka épisode ya liboso ya mibale koya ndeko koexplike biso ndenge nini bandeko na bakufaki estce so tokei na bapolice ya mboka na biso tokomona bandeko basi bakunda bango boni mundele akepesa injection na bapolice oyo ya mboka na biso Congo mapinga oyo biso FARDC boni un italien expatrié akopesa ordre dans la FARDC yoka nano
armée congolaise. Oh, Mobutu Banda Koluba, la presse la confiance, la force armée congolaise, la DSP, la rouge, oh, le commis, Mundela commence à Ranabino Boy, Bande Konara, va faire DC. Yoka Makamundeko Koluba, Yangona te le biboye. Tu reçois la descente, tu peux bolinga te. Mais nayebi ki bozala ba leader, kuna bozala ba leader, yo koto zali wana. Bozala ba leader. Iber Mbingo Mvula. Ndeko nani Makere Mwango Famba. Nani susu. Na kotaka kombote ndeko nanga. Bozala ba leader ebele kuna na Chikapa. O balobaka biso ba leader. Sito tiki Chikapa kende boyo to kozanga. E ba leader ngone ba leader ni balobaka wana. Leader moko za na ndako malonga la Chikapa azate. Obi ndako. Il immeuble de 3 niveaux, école, bazate. Malobaka na munoko, bana baba za na poto, baba za na jeep, ba varalaise. Na bino ne botaka baba député, comme ils ont en place ou ba leader. Oluka ba ndeko wana te. Bon, ndeko wana bango baza na makambu na bango basalaka. Baonga na yebi bao baza na exercice. Bao baza na exercice, bao na omona bao baza concerné na makambu ya diamant. Deba to concernaki, donc to concertaki. Batouana ba pesi biso solution te. Comment est-ce que to kwa kokene bango ne gutu balinga ba orienter boko mabobo bolingo ya mboka na bango baza na ngote. Bao bazaki na misala ba oto bando bete na tolo. Ba représentant na biso ba konzi na biso. Ne ba to bando bete na tolo. Mais to komi wana to solution te. To ka koma suku na ndengeni. Bango nyonso eza na mutu moko te abosani diama kapanda. Bango nyonso ba yebi. Mutu moko te azangi kapanda ba yebi. Président Fachi Kolela na biso ezala te le roi Mupepe. Mais écoute na mutema na yo pour te trouver les biso solution parce que nga na ye na makolo na yo na mboka na ye nde na landi yo cabinet mobimba ya président Fachi en commençant par directeur Caméré nga na poussani epa na bino na ye kolela quelques documents côté na cabinet na bino vraiment pour trouver les biso solution papa assez comme na ave avancé kala mingi te photo gérer atena gérer natala moi age ne muke pour être akoki kokoma ata na siècle vraiment akufate pour na ba souci na oyo azomona population mobimba balobi ateki mboka jamais akoki koteka mboka abimisaki biloko wana po te population se retrouver bana batanga kelasi mboka yakapanda oyo ezalaki village échanger Kinshasa oyo yambo ezalaki pe village lelo otala ndenge tongami pourquoi pas côté na biso Congo pe tongama panda pe kapanda pe bamona pe makambo moko malamu un jour ata président ata mutu moko boye abeti tout alali na ndako malamu na kapanda mbongo ya Congo ezokende na Italie esika oyo biso pona okende kuna toza na difficulté bonzo solution pona biso parce que population na biso tozali déterminé pour la solution botozo bomengo etali biso ezongela biso ba droit na biso Congo est devenu un pays de droit bozongisa biso na droit. OK bandeko balandi ya tokomwa to bena suka na le biboyi ndeko nyonso o aza cité o atanga na dossier diamant oyo plateau ya ngoyo ya kopesa makanisi na yo kobenga bat na téléphone o intimider batute intimidation ya umkamate mukwata et c'est l'équipe déjà yakoko lobawa yo boni bono sitamina makaba italien wala za étranger o eza diamant en bas de Congo na Chikapa bozela nzela bien te Chikapa ndaku ya bien l'été za la kate Chikapa wana leader moko te ya Chikapa azala même ndako malonga oyo oyo ba ndako oyo ezate na Chikapa wana tokena na yebi ndenge Chikapa nyoso tambolaka magebo ni ya leader charismatique na bino o azala kwena mweka na kotaka kombo na yo ati yene mnazo incarner force na bino nyonso bino ba Chikapa bobo ya kaye mais bino dozo ya Chikapa botra makambo ko sala boza ba gouverneur ba tabili ba gouverneur pona nini ba tabili ba gouverneur pona nini mboka o Congo nzeleza la gate bati bakufaka nzala pour malonga te maïté nyo sous passe mais yoka ba monter beta makao ba 200,000 o uté ko la loja na 200,000 o ya Chikapa 500,000 ndeko na ngai président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi zo makambo ya charge de sengi commission to kokita na caméra na biso ti kuna na kapanda to yeba diamane maki mukolo nini eza wapi sikoyo ndeko pe italien za wapi ameka ko expliquer biso boni bona ko passer chose pour faire DC wala za armée italienne te za armée ya Congo nana pese ndingisa wana nana tekela ke kuna nana tekeli italien kapanda nazola ba kanga bien nani atekeli italien kapanda nana tekeli mabele ya Chikapa mundele wana to yeba bon to ke na procédé
toyeba nde tokosuka na wana tosengi toujours kimia ya nzambe ezala kati na bote na bino oyo nyonso oza lese na émission ya lelo aya awa aya koloba ke bataki kombo na ngai eza bongo te makambo ndeko alobi eza évangile mpe te oye kopesa version na yo kobenga na telefone mpona intimidation te bafrançais toyebi yango nyonso toyebi yango sikoyo nde tokokani na wana toujours tosengi kimia ya nzambe ezala kati na bote na bino tokutani mokolo malobi merci.